Shalom, shalom, bandeko nanga tozo continuer na l'histoire na biso ya mwasi ya Mosamaria. Bible eza koloba na Jean 4, lisolo ya mwasi ya Mosamaria. Awa tokomaki deja na verset totanga deja 11 tozo kita. Tangu Yesu alobi na mwasi ya Mosamaria, soki oyebaki badon ya Nzambe, soki po oyebaki moto ozosolola na ye, mende ezali yo moto ngai kosenga ngai mai, mai wana ngai kopesa mbela yo o vive. Oyo ngai koyoka susu posa te. Soki yo oyebaki liloba na Nzambe, olingai kofinga moninga te. Soki vraiment yo ozali véritable pasteur, nde vraiment église na yo lingaki na kokabwana te. Soki po tomonaki Élisée azalaki toujours pembeni ya Eli, apandaki toujours kolanda Eli, yango Eli alongolaki jaquette apesaki ye. Soki vraiment toza penda bana na Nzambe biso nyonso, ata koswana ata kobundela ngai kozala modele ba chrétien tozotambola te. Soki ayebisi mwasi na Mosamaria Yesu, soki oyebaki badon ya Nzambe, soki vraiment yo oyebaki ke au commencement c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, soki oyebaki ke la parole libère, la puissance de la parole de Dieu, nde yo ma soeur mon frère okena pa banganga te, nde olukaka lobiko par-ci par-là te, nde ozalaka deuxième femme te, nde ozwaka basi ya bato te, nde ozalaka na bacorruption te. Soki penza oyebaki liloba Nzambe, soki penza oyebaki don de Dieu, soki penza oyebi ke Yesu Masiya akufaki mpona yo na ngai, olingaki komilela te, olingaki kobanga bandoki te. Soki oyebi ke Yesu azali na clé ya séjour de la mort et de la vie, yo okoki kolela te. O famille na biso, o baliaka bato, o basalaka nga boye. Soki oyebi ete Yesu Masiya alobaki tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre, je vous le donne. Okoyebaki ma soeur, mon frère, yo ozana nguya. Okotika makambo oya obakanga biso na benga prophète na Nchasa ayebisanga makambo, okotika ko mitungisama. Natika ko milela na longola loboko na litama ponga na yebiete Masiya longaki. Tika ko milela zala na foi. Soki penda tozo méditer parole de Dieu nuit et jour, tozo méditer yango pe toza ko partager le lenge oyo, tokoyeba ba dimension oyo biso toza, tokoyeba puissance nini biso tozali nango, tokoyeba combien biso tolengisaka diable. Babana ko benga yo kutu yonde olinga ko bato baza na ndoki, bango nde bato ko benga babi sœur frère aza na ndoki, aza na eloko moko boy, bango nde bakobanga yo. Po yo za moto totali basali na kala ba apôtre Paul, ba Jean, ba prophète, ba Eli, babandaki kokitisa moto pe bazobangisa ba roi. Tomonaki apôtre Paul liboso ya roi Agrippa, tomonaki bato basali na Nzambe po bayebaki makomi, bayebaki Yesu azali nani. Paul amonaki Yesu, amonaki lumière, azalaki témoin ya makambo oyo, alobi nga na monaki, donc nga nakomi kokima mbangu nazwa oyo na remporter victoire na ngai. Soki ofungoli miso oyebi parole de Dieu na ba dimension mosusu, sœur mon frère, okobanda kobanga te, okoyeba autorité nini yo oza nango na kati na mokili oyo. Yango mwasi na Mosamaria ayebaki te moto azosenga ye mai, alobi yo nde moto okokaki kosenga ngai. Soki tokei tala ba prophète oyo ya osmo desséché, Yesu alobi na ye, mwana na moto, eske mikuwa oyo ekoki kobota misuni? Lokola ye ayebaki Nzambe oyo asambelaka, alobi Seigneur tu le sais. Ye azalaki na révélation ke Nzambe yo yebi po ozali mokonzi na nyonso pe likolo na nyonso. Ale Nzambe alobi na ye, fils de l'homme, prophétise sur les eaux. Et puis nzoto ezwaki musuni, alobi ale souffle na ba narine pe ezalaki grande armée. Yesu ayebaki ke mutu ayebaki ke Nzambe apesi ye pouvoir
yango tozala na révélation lokola prophète oyo alatisaki mikuwa misuni moko mosusu tokosala partage sur likambo wana ke mutu aza na pouvoir nzambe mpona nini te ye moko alatisaki mikuwa wana misuni malobi fils de l'homme est-ce que mikuwa wana ekoki kobota mosuni prophétiser sur yango parle soki oyebi ke maloba na yo ezalaka na puissance nde ndeko na ngai nde okendaka kofukamela bapaster tongo medi pokwa te wi paster na yo azali paster me kende kosambela fukamela nzambe lolenge paster ye moko afukamelaka nzambe. Donc shalom shalom bandeko na ngai vraiment nzambe apambola biso pona biso toyeba makambo nini oyo toyeba don de Dieu toyeba oyo nini nzambe abombeli biso toyeba penza malamu nini mabombami ya nzambe toyeba yango mwasi ya mosamaritaine awa ayebaki te. Na verset 16 balobi Jésus lui dit va chercher ton mari et reviens ici. La femme lui répondit je n'ai pas de mari et Jésus déclara tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme s'exclama. Ozomona awa mwasi alingaki kaka bayebisa ye biso pe bandimi tozali bongo tangu yo ozozela kaka oyoka bayebisa yo famille na yo ekanga yo boye na bato alokuta awa kutu mwasi aza na chance akutanaki na Yesu Masia ayebisaki ye biso tokoma na église kaka kozela baprophétie biso pe bandimi tokomi koderote bapaster na sens nini bokendaka kaka paster amona paster yebisanga boye mpona nini toza baveugle yo ozokende l'église oza na le roi des rois oyebi ke ozokendela nzambe paster mpe azosambela nzambe bino nyonso bozali bandimi me yeba te kaka dirigeant mpo na église de Dieu fo ordre ezala kende kobondela nzambe kende mpe na badon na yo mutu ye bapesi ye don na ye azokamba ya berger yo mpe kende na don na yo ya intercession yo mpe kuna kende na don na yo ya songolo pakala yo mpe kuna kende na don na yo ya ta mosusu ya protocole yo mpe kuna kende na badon toza na badon ya baparle ya langue baprophétie bavision tosangana soki oyebaki mwasi ya mosamaria bandaki kaka kozela nzondo oyo basere na bafrère bakomi kokufela lelo kobenga baprofete oyo ta mosusu baza na bango bamarabu kobenga bato ebelebele oyebisanga makambo yebisanga oyo église wana balobaka makambo ma sœur mon frère tofungola miso tobondela nzambe na solo totika mabe lisumu nde kotika nde tokomona miso na biso ekofungwama. Awa Yesu aprofetizaki eloko moko tayebisaki kaka tika lisumu tika ekobo mobali wana oza na eza ya yo te tika mobali ya bato eloko ka Yesu ayebisaki. Shalom shalom botika